Bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala ni senga okutana na bino à travers émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission otobengaka télé surprise émission tokendaka epa ba ibazana difficulté epa ba ibazangi tokendaka na orphelinat tokendaka na ba hôpitaux kosunga ba démunis et tokendaka na ba homme de vieillard komona ba vieillard topé koluka kosunga ba veuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo atendre loboko orphelin oyo aza na pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama wale 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 ezalaki te posa motema nanga ezalaki te pe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasie affection ya baboti na yebi ndenge ezalaka te nani akodolotenga na bolenge na se retrouva na balabala se pona kozanga baboti nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Makomi alobi ne méprisez pas les orphelins kasi yalelo ekomi mbongwana basi Mesdames, Messieurs, chers internautes, amis de Kilongo TV, bonjour et bienvenue dans notre émission. On est donc là au Congo central, précisément à Kassangoulou, où nous sommes venus visiter nos amis orphelins et ils sont ici. Bon, j'aime pas les appeler orphelins, je les appelle souvent enfants. Et ils sont ici et ils restent ici chez l'homme de Dieu, le pasteur qui est là. On va parler avec eux, vous allez voir comment ça va se passer. Le paix qu'on a apporté pour eux est là. Merci pour vos soutiens, merci pour vos encouragements. On est donc là, comme on dit souvent, Job 6, 14. Si je ne m'abuse pas, les pauvres qui souffrent ont droit à la compassion. Nous devons soutenir les orphelins, nous devons soutenir les démunis, les veuves, tout celui qui tend sa main pour demander de l'aide, soutenons ce genre de personnes. C'est une bénédiction pour Dieu. Dieu nous bénit, il nous enrichit. Merci, on est là avec Coco Dema. Je pense qu'on va aller directement. On poursuit notre reportage avec Coco Dema. Dans le cadre de la Fondation Rabbi Mavinga, c'est des genres de gestes que nous faisons pour soutenir les enfants. L'homme de Dieu est là, pasteur Kossi. Là, bonjour les hommes de Dieu. Bonjour, bonjour. Voilà, je pense qu'on va parler après. La Fondation Rabbi Mavinga, Toyaka, pasteur Luta, papa Labiso, Cédric. Tozana Coco Dema na pasteur Kossi Tobi ba confinement oyo to meke solo la na ba barrière nde omoni to komia tana Congo tana mboka na biso moko toza à l'aise na moi bana baza pe belé awa kuna bazo tout apondu
Na mona potu tout à boy batumi balé kala à l'époque. Le kala vraiment. C'est bon. On est donc là avec l'homme de Dieu. Les enfants peuvent pousser en bas. Les enfants, venez. Venez les amis. Tolobanini Job 6:14. Tozabana nzambe. Tozabana nani? Nzambe. Na sepela tambolo ba bon po tozabana nzambe. C'est-à-dire soki likambo ezali tokolela pa nani? Nzambe. Soki pe toki nzala tokolela pa nani? Nzambe. Est-ce que nzambe akosaka? Est-ce que nzambe akosaka? Soki toleleli osani? Agopesa. Nzambe apambolaka, nzambe atika bana ete, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Je pense que boyebi bisote, hein? Est-ce que nzambe albosoto ya? Toyaka lelo toye lisusu toyeko sola na bino. Boza bien, hein? Bonne santé. Santé bien, hein? Voilà, biso toye sous lelo to sola na bino boyebi na monde batu bazali na ba souci, maladie mo ezali ko tungisa batu. Ngana olinga suko tanga kombo na honte. Ngana préféré na tanga kombo ya Yesu Masiya Nazareth. To tanga kombo nani e? Yesu Masiya Nazareth. To tanga kombo nani? Yesu Masiya Nazareth. Ko se to tanga kombo na ye mtamo bikisi, ye mtaza mosikoli, n'est-ce pas? Oui. Ata maladie ane ziba to bondela kombo ya Yesu batu bakobika. Bakobika. Bomwe batu mikolo classe ezate. Ba église ezate, ba bar ezate pona maladi wana. Bino ko sepel nango? Yes. Biso beto sepel na honte. Nani abikisa biso? Yes, ouais. Voilà. Biso to yaki boyebika ndenge ezalaka, nde to yaka. Et là on a pasteur Kosi. Et l'homme de Dieu va faire des remises symboliques, hein. Pourquoi demain? Pasteur Kosi okozwa voilà. Remise symbolique. Voilà. On va faire une remise symbolique avec l'homme de Dieu. C'est dans le cadre de la fondation Rabbi Mavinga que nous faisons ce genre de gestes. Et moi aussi, je vais faire quelque chose parce que ça peut sa chaise sucre. Voilà. Il est comme un peu côté ban. N'a pas pas ban alors. Moi, Nani a ozoa. Nani. Ah, yo quoi ça? J'ai la ça yaya. Yaka. Yaka Ali. Obini. Njamba pambole, njamba baksele, njamba pambole baksele, nisale pambo mona kumoneso. Merci beaucoup. Nani soko loba? Nani. Ah, yo lobini. Merci. Nani susu? Nani. Merci. Pana baba service vilo njamba pamba ba ona sezang e baksa. Nani lisusu? Yo comment nani? Comment on a aimé, ne peut si merci papa de la foi et papa fondation Mavinga nzamba bakisa ebele na onyo so basali pona biso baba bakisa bon onyo so ezangi e bakisa malisusu plus encore pe nzamba kopambola bino kaka tina suka. Merci beaucoup. Le Lopez a pasteur de la foi. Toi mbele joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Pasteur de la foi. Joyeux anniversaire. Botama elamu. Botama elamu. Botama elamu. Botama elamu. Pasteur de la foi. Botama elamu. C'est pas la peine. Nagaina baopa la la la. Ouais, c'est pas la peine. Nagaina baopa la la la. Aujourd'hui c'est l'anniversaire des pasteurs de la foi. Ouais, c'est pas la peine. Nagaina baopa la la la. Ouais, c'est pas la peine. Nagaina baopa la la la. Comme pasteur c'est l'anniversaire, tous les malades guéris. Ouais, c'est pas la peine. Nagaina baopa la la la. Ouais, c'est pas la peine. Nagaina baopa la la la. Aujourd'hui c'est l'anniversaire des pasteurs de la foi. Ouais. Merci beaucoup. Topeti maboko pona bino moko. Boyembi kitoko. Ya yemne kitoko te me abeti maboko kitoko. N'est-ce pas? Oui.
Ouais, donc nde tozana toyelaki bino. Oh nini? Savon. Oh nini? Sucre. Oh nini? Oui. Oh saki ya nini? Mususu ya nini? Bilo toyeli bino. Yango wana ba biscuit pe zana te. Wana tokabla tolia. Mais ce que ça carton mo eza bo fandeli yango. Ekozala na nini? Euti wapi? Euti poto. Carton euti poto to fongola ngo te. Mbala sima o euti poto to fongola ki bo déposer ba bloko pour panzana te. Omona na chaîne de la foi TV OK. Bon l'expérience qu'on a les gars fongola to ba bloni eza na kati. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Tika, boya obuka, boya osopa. Malembe ya. Job 6:14. Toza bana ya nani? Ya Nzambe. Voilà, atina au fond là, ils assustent. Ya Zambeli. Biloko euti poto, totala kaka. Euti Canada. Eza mo ebele neti oyo ya ba jean. Kitoko te. Nana kosimba. Malembe ya. Kitoko te. Nana kosimba. Zela pe monana. Zela lakso o. Kitoko te. Nana kosimba. Simba. Zela ya. Kitoko te. Nani yako simba? Zela ya simba, zela. Eze bele. Zela to cha umpandi Bilo eze bele awa ndeko atindi biloko nzamba sa nini? Mbo. Kitoko te. Yondo simba. Oya ba seza complet. Kitoko te. Ana ko simba. Boza to changer. Oza varezi. Oza moi mikolo Kitoko te. To fond la ganda moi to fond la nyo eza te. Mo eza ba kanga. Eza ba âge différent neti o. Bo simba kaka papa mta kabulela bino Oyo eza. Tokosimba moko mbale te. C'est bon. Kitoko te. Ba sapat pesance. Papa mto kabula, biso to tala kaka. Ngaso na tutni kaka kitoko te. Ta sapat yango. Papa mta kabula biso to simba kaka, n'est-ce pas? Ya ba mbal pe yango mo koto. Yora ta mo combien? Cocote, numéro combien? Cocote, numéro combien? Cocote. Ya ba mbali. Numéro 36. Merci beaucoup. Voilà, je pense que bon moni l'autre nango. Eza carton, eza ba sapato, eza blamba voilà, on va causer avec l'homme de Dieu. Pasteur, na moi bana on dirait ba so mingi te boye kaka. Ne ba boni. Ba mingi te ndenge ba te beli zo mona no. Ba onyo so bango yo. Ba so bango te. Ba msuba déplacer. Mais ma yebi makitoko Siko za bana boni Tona kasangulu na préciser na Congo central. On a pasteur Luta Mtayamba bisawa. Représentant la biso fondation Rabi Mavinga. Yewana. Et puis na fondation mutamnene toanika moko. Biso nyonso tozaka bataille na ngai. Papa Luta, pasteur Luta. Obi vous avez combien? J'ai 32 enfants. 32 enfants. L'encadrement ça évolue quand même. Oui, ça évolue. Dieu fait grâce. Ah, c'est bien. C'est bien. Et dernièrement, tant qu'il y a encore le Bible, mais cette fois-ci quand même il y a des aides et des aides. Bon, depuis Bozala Kiawa, Carabino beaucoup mieux la 3e visite. 3e.
Dieu fera encore grâce. Je pense que ceux qui ont commis un niveau de corbeau, qui est le cabilo, qui est bongo, bana oyaye, baomo ba préciser papa na bango baza bana nzam. Alors tika bana été toyaki de to prometa ki de to keto ye, to nzamba sungi ata après un mois to koya lisusu. To memaki c'est mou loso. Moi ba biscuit, je pense que to kabule là-bas on a permission na yo. To ngato me masu baji on a oublié parce que si barrière na nzela pour kota okota boye na kini kaka revoir ba Kongo ya Kasangulu à 6 boyebi ka ndeza mboka na biso. Non bon c'est pas grave ba policier ba nani ba pe na besoin pe ba et ça lui moi bien on avait deuxième dans mon enveloppe moko mais peut-être sur les ouais merci beaucoup to me même mon enveloppe oui. Parce que c'est aussi décoré là-bas. Teto et maintenant pour la lumière du jour. Voilà, dans le cadre de la Fondation Rabbi Mavinga, vraiment moi ben fort par rapport à aux orphelins, démunis, mais plus aux orphelins. Je ne sais pas si vous avez encore un mot par rapport à ces gestes. Non, vraiment, je vous remercie. Vous êtes une grande fondation. Vous ne cessez de circuler dans des structures. Oui. Ici, nous sommes au Congo central, précisément à Kasangulu. Au Rabbi Mavinga, son siège social est à Kinshasa. Mais il quitte Kinshasa pour venir ici à Kasangulu. Cela prouve combien cette fondation est généreuse. Donc le mot, c'est que mon Dieu puisse vous combler toutes sortes de bénédictions, qu'il pourvoie dans tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. J'en profite de l'occasion de lancer aussi un message à vos partenaires, ceux qui vous soutiennent. Effectivement, quand vous soutenez la fondation Rabbi Mavinga, cette fondation descend jusqu'à nos structures pour nous venir en aide. N'hésitez pas, soutenez cette fondation parce que nous sommes au Faubourg, au Congo central. Mais ils ont parvenu, dans cette période de confinement, mais ils ont parvenu jusqu'à nous rendre visite. Vraiment que la fondation soit bénie, que notre Dieu vous soit favorable. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Dans le cas rappel, aujourd'hui on est ici, c'est donc le samedi. On est ici à Kasangulu. Demain on va aller chez Maman Coco. Après demain on va aller chez Maman Marie à Kimbantieke. Jusque là c'est notre calendrier. On doit encore aller chez Pasteur Moïse et puis encore chez Aselemba, si je n'ai pas oublié. Maman Chantal de Kimbantieke, de Mokali. Elle a quitté Mokali, elle est maintenant à Limité. On va encore aller là-bas. Bon, c'est presque ça notre calendrier. Merci l'homme de Dieu pour cette charge. Déjà garder près de 30 enfants, c'est pas facile. Mais les nourrir, la scolarité et tout ça, leur état de santé, il faut être avec eux tout le temps. Je vois on est en train de piler les pondous. Certaines ils vont manger un peu tard, mais l'essentiel est que moi, je vais dans l'estomac. Merci Nzamba Zanabino. Je vais parler avec Pasteur Kossi maintenant. Et Pasteur Kossi, bonne santé. Ça va par la grâce. Tous les qui barrières, tout comme quand même Kasangulu, au Koutibana, et salut on est. Non, c'est bien parce que Fléau et Betty Batou, et pandémie, et suivi via Batou, Nkolo Bana Bakoufi, mais tu es à ton côté Nzamba Bateli. Bandeko to tikaki et pour nous les Européens merci pendant Nzambe et Nzamba pambola bana nyonso pambola pasteur Abraham oza fondateur ya orphelinat ou na Kasangulu papa bana Nzamba pambola. OK. Je pense qu'il y a le besoin susté pour nos téléspectateurs. Na maman atindaki koli. C'est depuis Canada, na Québec, précisément à Québec. Les mamans ça qui Koliwana, Tchaki Babiloko. Je pense que Nenga Kanga quand Nenga Seraki. Et merci pena ba Biloko Tchaki pour na biso, tout ça qui yango. Njamba Pambolo mama, pena bato nyos baza na système wana. Également na maman Louise pesa kati mwana papa, moi loko na kati wala pour na bino. Moi chemise Njamba Pambola ba mama, pe Njamba kanisa mama na biso, azana mboka Suisse. Et maman et moi, il y a un geste d'amour pour soutenir des gens. Surtout quand on partage l'image, on peut OK. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Et je pense qu'on va prier, surtout pour les gens qui ont passé aux orphelins. Et puis, non, on voulait prier et puis on partage. Moi, comme ça, moi, à prier bien ça. On va prier, n'est-ce pas? Oui.
Allez, venez encore. Qui va prier? Qui va chanter pour qu'on prie? Venez, venez, n'ayez pas peur, venez. Nzemuni boyem barabia. Nzemuni ni? Je serai couronné. Nani a Anthony? Toké. Anthony Nzem Toké. Oh, y'a bien noté. Ata mwana mobola esabaka kaete abokolinga asuki wana te apesiti bamoy ayepananga nakoma kolinga ye nakoma kolinga ye pende nakufa nakoma kolinga ye nakoma kolinga ye pende nakufa biloka mutuya bato bakufelaka Yesu andimi kotango kati nanga nazaba selete epandanga pamba andimirise ile besi ya mwa afongo nzela alakisinga yango asuki wana te azota musanga nakoma kolinga ye nakoma kolinga ye pende kanyoso nakoma kolanda ye nakoma kolanda ye bisika nyoso. Amen. Si vous êtes là, je vous remercie Nzambe pour la commission de Sika Oyo. Et puis, tu as dit que quelque chose, tu as dit que tu as dit bloco, Nzambe a battu la bango, a battu sa ya mingi. Tu as dit Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Kolo, merci pour Nzambe, Yesu Christ en Nazareth, mon condamné monioso. Merci pour le bien mon job était moteur de souffrir à un droit à compassion Nzambe. Tala Nzambe bandeko baza musika bakanisa ki Nzambe isangana fondation Rabbi Mavinga ko kita ko sala musala pona ko soutenir batoyo bazo souffrir Nzambe na ko zanga mbala mususu ko lia to elamba Nzambe oyo osela Eli Corbeau akita po apesa ye musuni nyama o azaki carnivore nyama o aliaka musuni ma comprendre que musuni eza pona ngate eza pona Eli asalaki mokano na yo tala biso pe Nzambe na ba risque ya nzela kolo obateli biso to komi kuno nesika au Seigneur pambola moto nyonso apensaki Nzambe kosala yo bolamu na nzela ya bandeko na biso obazana 14 orphelina awa Nzambe kanisa pasteur Abraham ozo kamba ebele ya bana o Nzambe pesa Yesu Christ Nazareth réellement oza prise en charge ya vie ya bato tika opambola pasteur Luta Luzolo moko andima ko yamba biso tango nyonso toyaka kosala mosala Nzambe na nzela ya ba geste d'amour kolo kanisa ye kuna makomi lobi ete le châtiment n'est pas contre Jacob ni la divinisation contre Israël. Père makambo e ma force magnifique et tambla pona kolinga ko ronger ba vie ya bato Seigneur bana bazala épargner maklano isinga biso Yesu Christ Nazareth moto ne pele kon la biso. Amen. Mwana
mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili aboti bakende treto nakoma komona pasie affection ya bapoti nayebi ndenge ezalaka te nani akondolotenga ye na bolenge nase retrouva na balabala nani nazwi te c'est mpona kozanga babote ebandeli ya pasi nanga bakenda aussi déjà natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango nani azwi te nani ozwi déjà yaya kuna ozwi ok lelo akotanga mpe le 6 ah voilà, joyeux anniversaire, l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Maët, l'homme de la foi. Joyeux anniversaire, pasteur Herbie. Joyeux anniversaire, Batou Nyonso, Babotama na mois de juin. Botama et l'âme na bino Nyonso. Matondo mingi, pasteur Abraham Neo Yambibiso Apanayo. Vraiment Zambaza Nayo. Merci, pasteur Luta. Merci mingi na bandeko Nyonso Yakasangulu. Merci na bandeko Nyonso. Basutena Rabi Mavinga mingi. Merci na FB International, Agence Assure, Fiston Basende. Merci pena mama. Merci mingi Dominique le mwana msakata Angel Kinkela. Bandeko Nyonso oyo bakota na Fondation Rabi Mavinga. Lokola Ariano Chesco, Fiston Basende, Levi Cyril Arsène Bodabi, Mame Milinzemba, Mira Nkosi. Merci pana bino. Tozaye bongo na Kazax, précisément na Kasangulu. Wapesika toyaki ko fêter anniversaire ya pasteur de la foi biso tokie na biso. Merci. Merci. Papa, prenez ne fils que ces petits jours. D'accord, merci vraiment. Notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Ma combien l'obus ne méprisez pas les orphelins. Kasi ya lelo ekomi mbongwana. Basi mawesili na mitema ya bato na mokili pona ninyo kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin akomi ndoki poanye eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngai pasi nanga nani ayoka ye nani ayambelanga pasi oyolela motema nanga nani atala ye nani atala mama na bana na ye ata bandeko ya baboti nanga bapesinga nde mokombo nani akokonsolenga na douleur oyo mama Toza awa na Congo central, précisément na Kazax, na Kasangulu, Congo central nde kala toza kobenga ba Congo to pe ba Zaïre. Awa wapesika toyaki ko visiter bana oyo ya ba orphelin ndenge to sala dans le cadre de Fondation Rabi Mavinga to le baka amour et compassion. Lelo toyaki awa to visiter to memel bango biscuit, to memel bango loso ndenge zaka. Mais tout petit quand il y a bébé Nabso Obomoni, pasteur Amemi. D'abord, nous avons pasteur Abraham Chimulamba, président Topé, responsable à Orphelinat ou à Kasangul. Bonjour pasteur. Bonjour. Ouais. Et le lot n'est pas tel solo à moi Nabso Oyo. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Jenny. Jenny. Jenny Nengazana, il peut avoir quel âge? Jenny peut avoir aujourd'hui 3 ans. 3 ans. 3 ans.
Donc bébé Obomuna Komone Jenny, apparemment Azan a problème de croissance. Et n'habite comme maladie azobé la main, Azan a moins difficulté. Moi na Obomuna na recépé la pasteur, Yemoko a expliqué en gros comme ça. Donc vous avez des détails. D'abord, aux qui moi na wapi. Merci pour notre Ngai na logo travail na balabala. C'est l'assistance sociale qui nous amène l'enfant. Donc moi na oyo les tande ayaki kotike la biso moi na oyo. OK. Donc nous avons un papier oyo. République démocratique du Congo, province du Congo central, territoire de Kasangulu, bureau de la permanence sociale. Attestation des gardes. Papier numéro 0353 référence Yangwana 2019. Nous signé Pierre Tingi Ndimbani, assistant social et chef du bureau de la permanence sociale du territoire de Kasangulu à Kasangulu. Attestons par la présente que l'enfant ci-dessous, nom de l'enfant, Petit Dadjo, bâti âge 4 ans. Aïe, deuxième enfant, Jenny, âge de 2 ans. Sexe féminin, ça moi c'est. Ah d'accord. Tel monsieur ou madame révérend pasteur de l'orphelinat Job 6 14, c'est l'avenue Mbaki 24 dans Kasangulu. À partir de la présente attestation des gardes lui est délivrée en vue d'assurer leur protection sociale et prise en charge. Signé M. Pierre Ntingi Ndimbani, chef du bureau de la permanence sociale et à Kasangulu. Donc, nous avons parce que Bazami Balé, il y a un grand frère propre. Grand frère propre. Il y a 4 ans. Grand frère propre. Bazab orphelin. Papa na maman Bazali. Mais papa na maman. Moutou Bouja. Bah comme nous le barak non irresponsable. Pas désordonné. Moi si à Kenda Rosala Kindumba, mon bali sur à Kenda Bazamba ce qui n'est pas évité. Papa na bango de aki oboa kabana. Papa yego boa kabana banana e. Aboki bana na zamba, de ba maman ba Kenda zamba ba lokoti bana, ba mimi bana na territoire. Ta ba mimi na territoire Kasangulu, de ba cheba na disponibilité à affaires sociales. Le col à affaires sociales, azapé na makokité ya koboko la bana. Ndé ba ko placer bana na structure na orphelinat. Mais affaires sociales ba ya quand même ko assister ko tika ta moi ko paloso. Ba ka ba batiki bana ikoki. Depuis 2019, ba ko tika bana oyo tilelo. Ata sakombi. Ya mungwa to ya loso ya affaires sociales. Exact. OK. Donc nazoki bana oyo tant nazoki moi nazaki libumu wao. Libumu ao ntolo munene. Jour nazoki mwana oyo mkola yambo aliaki 2 pains. Il y a 200 francs. Petit Dajo, son grand frère propre, si Dajo est là qui peut venir. Dajo viens. Petit Dajo, son grand frère qui a 4 ans, aujourd'hui qui a 5 ans, alia m'a pas mis ça, tu as 200, 600 francs. Les bazo récupérer retard au papa parent, bazo li on a kokoso. Dajo est là, restez là. Donc bazali bana tata moko, maman moko. L'enfant à l'Obaka, après bon état l'amour, à l'autre biscuit de Kabela, l'enfant Koloba, Sikani Bauta. Moi, n'a pas ça, Yanaye. Donc, c'est son frère propre, même père, même mère. Abenga Kaye Yaya, Marie Babenga Yaya, mais Yepena Yaya, même ça. Ça veut dire, Bala la rappelle tout mon corps. Alingagatela l'esca Moussous. Petit Dadjo. Petit Dadjo, na petite sœur propre Jenny. Donc, papa na maman va désordonner, ba boaka bana na zamba. Muta boaka ki bango da papa na bango. Alongoli bana na Kinshasa, akosi bana sur vélo. Aye aboaki bana na zamba. Tanga boaki bana na zamba, nde ba mama bilanga balokoti bana bakitika bana territoire na biso ya Kazango. Nde territoire babenga kinga soki mwazali na zobana na placer bango na structure comme d'habitude nenge affaires sociales après ça kabiso bana. Comme on a état à santé à bana, je ne pouvais rien.
ya ko refuser jusqu'à ce que nazwaki bango po tobokola bana. OK. Mais papa bango ya gâté ayebi ke bana baza. Parce que bakanga même papa na bango. Ah. Tango boaki bana na butu wana. Soit que nego sala musala ni nayebi te ba patrouilleur. Bakangi batu na butu la nuit. Na tongo balasi batu bakangi na kasho. Et ko sala siko OPJ. Ordre sambisa batu ba patrouille bakangi na bureau ya OPJ ba ono balalaki na bureau OPJ. Mwana nde amoni papa na ye. Yo papa na papa yeyo. Papa ba patrouille bakamu. Papa nde siko papa bani ko relater histoire ndeni abaki mwana à cause ya ba querelle ele mwasi na ye. Bakangaki papa azaki na prison jusqu'à ce que na sengaki ba bimisaki prison mais l'état botolaki bana nde apesi bana na maboko na ngane na maboko la bana. Nasola na Dajo bonjour. Bonjour. Ya tika na golia to sola de hein? Job 4-16. Job 6-14. 6-14. Ah Dajo. Job 6-14. Toza bana ya Nzambe. Job 6-14. Nzambe nde tata na biso. Job 6-14. Totikala kaka ya Nzambe. Tala caméra kuna tala liboso. Tika na golia to solola. Comment papa mnona? Dazo. Papa Dazo. Bonsoir Salende yo komaga. Papa Zawa. Wasalo mkubakanga biso. Pona nini? Pona nini? Mutakosa tutu. Kindo wasumbra biso vito. Papa kosa ibno nini? Kindo wasumbra biso vito. Apa ti abwa baki bino. Voilà, azobanga na moni ko lobane azobanga ne caméra et papa kosa bango qui sont bien bon vélo atira le son de la bango akimi. Vous avez compris la petite histoire et meilleur état santé na isa bien entendre tout ce ko loba et ya Dajo yo ke na yo kasi olia biscuit ya kitoko. Est-ce que ça état santé na isa bien il faut zolandela ngo? Oui, na landeli on a niveau na biso na Kasangolo wa. Na melisi pe mwana basoya mais na moni kana ye fu benza ba pédiatre makasi ba meka kolanda. To pesi bakisa banyama. C'est vrai que le bumekiti parce que le bumeki munene mingi. Malgré kiti metala pembe o. Eza malamuté. Souk était là qui rouge malgré kiti ça va pas. Coûte azali à soukure parce que tout ça là azali pâle avant hier. Avant hier elle était pâle. Et pas dans la diminution comme Makila. Mais tout ça, il va ici, tout ça, tout ça, l'enfant est venu ici, abandonné même Kotambola. Mais par la grâce de Dieu, abandonné Kotambola. Mais là, le lengen ni moi na adali Kotambola. Jenny Kenozo. Kenega pas comment ça s'appelle? Ils ont fantasme. Regardez comment l'enfant est en train de marcher. Cet enfant a 3 ans. 3 ans. Un enfant de 3 ans, regardez. Azana manque de croissance et viens bébé Yaka. Donc tellement pas si c'était difficile. Aux hommes ata le colonel oyo. Donc ils ont ni attaté. Donc ils ont ni attaté tout droit et tane za ko bimba. Tala le colonel mwana awa. Ils senga ba kiné. Mais selon Bolandela Bolandité à cause de la maladie nini peut-être maman balobaki ekoza la sanga maman pesaki sanga parce que selon badi ya papa na bango eloko sala ki ya bwaka mwana azaki na déplacement ekozonga kuti mwasi na zemi mbali na zemi mususu on attend ya sala ki na voyage moi ça koza na zemi te parce on a na zemi te bon maman azaki ko ça il paraît-il bondumba nde sala ki mwana oyo azwa sanga bon tout sali ndenge ba na bokoko nde ba Congo central bakata nzoloko bakati nzoloko basala boy maintenant on comprend nzamba za au-dessus de toutes choses parce qu'on est éternité donc faut vraiment mona azwa ba soin moko approprié parce que ça n'arrête à croissance il y a moto lancé appel na papa de la foi papa Rabi Mavinga bato so miti ya malam soutenez-nous pour la santé de ces enfants. On a je sais que ça va aller et ndenge Isaac Isaac Abraham c'est Isaac bon yo zenti Abraham ye Isaac
Dieu pourvoira. Amen. Donc Dieu va pourvoir et les canaux bien, Nzamba Osunga. Atika ba oya été. Je pense que Batoué Amté Malamba Moni va se manifester et Zamala Mingi. Merci beaucoup vraiment l'homme de Dieu. Merci. Et Toyaki Awa, peut-être à la fin du mois, tu as aussi l'effort Toya Soussou, tu vas rendre une visite. On a la santé, les soins à moi, Nzamba Masunga, ce Batamté Malamba Monani et Zamala Mingi. Moi, on va retrouver santé. Ajoazan, on a école maternelle. Mais l'état au moins, moi, on attend Isate. Eza mwa pasi baninga bazolata mapapa bazolata sapato ye moya lata sapato ezate makolo ezosa neti kovimba neti hépatite neti babilo bana babelaka me musana nzambe babi peut-être koza sanga bazolanda ya basoin déjà semaine prochaine tozana mwana na Kinshasa mpona kolandela basoin approprié totande nzambe akosungela eza malamu mingi. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci. Voilà, je dis merci au pasteur Kossi, merci beaucoup pasteur Luta. Merci, joyeux anniversaire, pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, pasteur Herbie, joyeux anniversaire, pas Arsène Lévy, Cyril Modabi. Merci à vous, Angèle Kinke, Labino Nyoso, Boulinga Rabi Mavinga. Soko Sepe Nabilili, Oyo, Pesa merci, et pas Koko Dema, Oyaza, Sima Bilili, Pe, na montage. Tokute Nabino Balasima, Tozaï Bon Awa, na Kazax, donc na Bazaïr à l'époque, Bas Congo, Notango Musée, Pelelo, Congo central, Natango ya Fachi. Donc toyaki awa kotala bano babengaka ba orphelin to pe bana bitike nde tokutika ya mwana biso oyo Jenny aza mwasi mais aza na manque à croissance aza na en quelque sorte tozobengaka la croche-corps, c'est ça non? C'est ça. Et soki tosungi mwana eza malamu mingi a retrouver possibilité na ye a retrouver kotambula na ye a retrouver santé na ye eza malamu mingi aza maboko ya mosali na Nzambe. Tosungaye Nzambe asala mona va retrouver santé. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Biso tozonga siko Kinshasa et je crois dans 2 ou 3 semaines to pe 1 mois to voya susu to kotala bana a. Merci. Merci. Ayoda omona. Il faut la nana comment il y a agence là-bas. Comment c'est? Tu m'en passes. Voilà, qui Congo. L'animal tu m'en passes là, tu m'en passe. Ah! Oh. Dans l'agence, vous t'es m'en passe. Mon thème passe. Dans l'agence, moi même c'est la tension, même c'est le thème, la cardiaque. Tu vas me passer. Allez, va d'abord là, t'as mon cas. Bah, on est en vacances. Septembre. Ça tombe bien. Au moins, dans mon petit A, Marie m'a séparé. Agence est à la base. Pourquoi agence? Nengenga na yaka na bakoli na ndako. Nous avons place mususu te. Awa na FB International Business. Agence assure. FB International Business. Na zo bisa. Eloko kobunga te. Nyonso ekoma 1 mois ya pamba. Allô? Papa Gistamouli. Oh, bien, na bibi sibi tu managers wana na pantu limero nisu. Na pantu limero nisu kuna. Si basi na kimeli, nzoka ba agence eza wana kuti labi. Radio de bidoko na FB Business. Et pas visto basene. Aona bidoko tozana yao. Maringa September. J'explique.
Allô? Papa Justin Mouli. Maninga Septande, FB International. Ça va sauter na Kasaboum na Maringa wana. Kuna tina kabilo combien de mois? C'est n'importe quoi. Aboundi, na téléphone est bouki kuna. Na fait son numéro. Abina pese numéro pour abenga mbala moko batindelo bilo. Tala, mela mère. Ngai koli na ngeza. Sungai. Lava. Sungai la zwa koli, neti pe na inga moko o memisanga kaka. Mais comme ça tu n'as papa Justin Mouli numéro atindelo koli. Azwa nyonso atinda la FB International. Comment j'étais bon nini? On va qu'elles a trop bâti ici, c'est quand ils vont porter la là, qui est qu'on fait? Un mois. Anna FB International Business Bleu et bon gâteau. On monte pas sur ma voiture, bazana. Na moni pièce Leader, Bilo on est coquille. Coquille, ça c'est coquille. Hein? Ça tu c'est coquille ça déjà. Pas sili. On m'a dit que ça peut pas maman bangate. Ah, ma bangate na pinya. TV na ba o ça va déjà. FB Business International. Boa mystique. Depuis na bota mbali boso na so colline agence. Mbali boso ba agence na kenda baga na baga. Baga na baga. Moku na toboleli. Merci Seigneur, Seigneur merci. Pour le sambo na nzambe na merci pour le botika na te. Yahweh merci. Allô. Awa na FB International Business. Biloko e koma ka peto zuaka. E koma ka peto zuaka. Kolo na ngai okondisaka mitema ya bana bitike bakufela babotio ozongisaka esengo na mitema na bango yango esengwa libota kolo na ngai otambolaka mabota oyo basolela lelo oyaka koka osapezoli na bango yango esengwa mitema Nzamba kosaka te yawe Nzamba kosaka te yawe Nzamba kosaka te yawe Nzamba kosaka te yawe Mwana na moto te yawe bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala na esenga okutana na bino à travers émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission oyo tobengaka télé surprise émission tokendaka epai baye baza na difficulté epai baye bazangi tokendaka na baorphelinat tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini tokendaka na bahomme de vieillard komona bavieillard to mpe koluka kosunga baveuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo atendre loboko orphelin oyo aza na pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango